nga na part na nga na moni yango bien te. OK, ndenge ni moni yango bien te. Jules Masso a un problème, il sait comment pour son papa chéri. Très bien. Faut les calangon la télévision te. OK. Sur les réseaux sociaux te. Et c'est la première fois te au JB Piana au Songa Jules. Nga la mona vidéo moko curieusement na biku te se il est biman ni leka sega cho kufa. Akufela ki mwana. Ouais. Avec aux mbongo. Avec aux mbongo pas sega. Sega benga JB vidéo. Jules Mabakota ka hôpital abima hôpital na yemo. Oh là là. Abima hôpital lo na yemo. Papa chéri akene na Jules Metazi. Ou ba ni sem subatika là. Agi na problème na lokolo. Comprendre? Soka senga ki exemple ke na zo ba soin awa pour na lokolo. Benga batika. Benga batika ya zo ba soin. Papa chéri nga kangi na makasi te yaka. Lokolo na nelingo koma neti problème pas Jules. OK. Na wenge BCBG, il y a pas que Jules mané mission. Très bien. Ba mission baza problème zani. J'ai bien piana avant makambu ya sege akotisa ki Jules me ba hôpital. O azo bimaye moko. Qu'est-ce qu'on a yoki bien na bongi ba memi on États-Unis. Bon, surtout à kuta ki hôpital na ba docteur ba habité. Siko papa chéri. Jules maza mwana na ye liboso to neni. Ata mwana liboso mo pe papa ko lemba pe. Tout zappé bateau. Tout zappé bateau. Ba concert na wana pe ba public on ezaki bis ezaka souste. Tout est ligage. C'est là qui togo so bédisi. Mais tout on la rappelle Alex. C'est là qui togo wala ro de bis encore. Et c'est là qui togo baby c'est ba concert na wana pe ya ba populaire wana ezaki ora Jules ma bis et ba vocal ngo pe c'est comical. Yo que la fait ka bongo. Mais ya solo obita ça fait mal vous savez. Papa ça peut mututé. Ba lela na yi bente ko tola ba concert nini ba concert ba populaire ba public ba nobela Jules ma bis ezaka pe susté. Ba vocal ngo pe wala e comical. Émission qui togo go baby si. Mais vocal ça nini e comical. Ko to na biso ko mbete papa chéri tout maman mutaza adala mata. Jules asaka neti Jules masaka neti mtakufa. Na pesa sege. Ko amula magambo ko sege muta sala. C'est pas normal. Ah ouais. Matanga Alex et limité même à ba collègue ne ba ministère ba c'est pas une sortie médiatique wana. Matanga question na oyoyo eza pertinent vraiment makasi. Vous savez quoi? Ngai na salela ki ngo pe analyse. OK. Na salela ki ngo analyse parce que tangu na bande ko belela ba vrai ya wenge na baki to lingi désordre té. Et soki kutu ba fanatique ba respectaki et bembe. OK. Et bongo boni bango moko ba Blaise Bula ba wera ba JB. Oyo ces gars qui vraiment petit na bango. Ozomona. Alors après côté la vidéo, et puis on comprend pesa ba on bonjour à mon. OK. Ozo comprendre. O kochara signe wala. Il y a respect. Bonjour. On va répondre. On va répondre. Italie. Vous comprenez, mais tant que vous êtes au pécho moto, kuno pesité. Vous comprenez? Parce que tant que vous êtes les bois, il y a une caméra et ko baluka. Pour ba joyer. Ba moni que c'est les bois. Et surtout, tu vas dire que courant peut-être les carapéna bien té. Na ouera na JB. Exemple. OK. Vous comprenez? Tu vas voir caméra batala ni negoleka wala ndenga zoya wala. Tout ça ba songi. Tu vas voir bacha caméra batala ni nekoleka. Et dommage pour lui à quoi il n'a piège wala ni neleki après si wera mbote. C'est honte. Ba vesi ba koli. Ba ve wana ba obeta ndule ya succès susté. Ba ve ba obeta ndule stabilité. OK.
Vous comprenez? Bah fait combien de la stabilité. Donc c'est-à-dire que bah succès, bah guerre d'esprit, bah maramana tout, bah ti que lango bah fali na bah faire na ba. Vous êtes nombreux, chers amis fidèles internautes et Bola d'Abisso partout dans le monde. On se met ce moment à travers vos chaînes que vous aimez autant. Canal Ingos di Kambala, Concept Touch TV, la chaîne d'actualité avec les vôtres Alex Ngandou, Mona Moulouba, le Benjamin de la presse, Mona Bamama, autrement dit, Mona Nzambe. Chers amis fidèles internautes, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez en ce net moment. Un grand merci, la confiance, merci infiniment, la maman, fille, maman, ma solo. Il y a Papa Audace, Milando, président Jacques, les rassembleurs de tous les Congolais depuis Efri pour Corona, Azota Labisso. Un grand merci à Sylvine Jouen Jolie depuis Londres, Azota Labisso, la maman chérie, à moi aussi. Big dédicace à toi, Nathalie Ramazani, moi aussi, Nzambe, maman la Maïla Onia. Mon thème président William Icona depuis Colorado, Denver, Djibielka di Malheureux de ça des fois para-canadien. Motema Louis Scott, Papa Nadjaden, Nakatsa Ottawa. Merci à MG Mokroso, Babi Consommant Congolais, MG Mokroso, Marc Nabiso Congolais. Donc, avant c'est ça toujours en ligne. Bobin a la numéro Oyo, Borozala. De citer l'article, vraiment, il y a bien. Ezawana, MG Mokroso. Un grand merci à Olivier Nzingiti, le pauvre de la ville, Papa na Super NG. Balobi, Abier, Nakatsa Marché Central, Azara Ramoko, Patrick Trifazé, Koura, Yachine. Mokonzambo Kandira qui a Shine Azota Labiso, merci infiniment. La berger l'ami de Mavana Strasbourg, champion maître Ochinga Force, Nakata Bandal, boutique d'Ambijou Molato, Nakanda Kanda AD, référence ex-Lambert de Paris, Megatop, Nanyangwe 197, référence à Ré Major, Megatop, na India A63 sur Kassavou, Bundebomona Zabomona, Kos Dikambala, c'est avec lui qu'on va parler de l'actualité. Torosoma sur la BCBG en général avec Ghost Dikambala qui j'ai dit déjà. Bonjour Ghost Dikambala. Ouais, bonjour Alex Ngandou, bonjour na bah vrai tout il y a BCBG. Bonjour na bah téléspectateurs tout bazota la biso na minute. Santé de forme. Ouais, ça va nzamba bazosa la ngolu nyo c'est qui ne malembe mais ça va. Voilà, bien sûr que malembe ça va quand nous remis tous à en janvier, niveau bah janvier dans 62 jours. Parce qu'aujourd'hui nous sommes les 16, mais avant tout côté vraiment le temps on s'est rappelé les 16 aujourd'hui Ezali jour notre feu président Kabila, Laurent Désiré Kabila Atika Bisso. Voilà. Peut-être un mot pour la famille biologique et puis pour le peuple congolais au peu balingara président Atika Kabila beaucoup plus. Ouais, bah courage kaka, bah courage parce que ndeto lo barabiso nyonso loeza pona biso tout loeza pona biso tout o akufela non ne voter ndenge yemba pe rigola tombola mosapi azate quoi donc voilà bon matanga ya biso tout parce que président Kabila zaki président ya mboka na biso oyo ngana bande pe komona yaki na makambo bien pona mboka donc voilà to kabola ki mawa lelo tikala histoire donc voilà la vie continue biso toza vivant de continuer. Voilà, merci beaucoup, Ghost Dikambala, la vie continue. Il y a une évolution à la chaîne, pour côté de 2025, ton janvier, évolution à la chaîne est kendé. Ouais, quand on a entendu le ban de l'émission, là, il y a qui est de malembe, donc Nzambaza a contrôlé tout. Donc voilà, tous appréciés, moi, violent dans beaucoup de et ça la bisoka bien, ils ont musique, donc voilà. Violent ça la bisoka moi bien, donc merci Pena na bateau. Bazo soutenir na kotala na partager na liker na commenter en tout cas zo salanga bien ya on ba on pesa nga teti ya ko sala musala bien ya on na pa ina Alex Ngandou na plateau bona bi ke na sala musala pour batu ba otala voilà et bi ke tous toujours ensemble toi-même mora na batu tout botala biso vous partager pendant la vidéo ba commentaire et ça va être bien vraiment makasi ba partage beaucoup plus donc besoin temps la ba émission ouais d'Arabiso tous en a été ya roussel la bino sous boulot donc vous comprenez que d'habitude na ba mbodele donc botala besoin vraiment ten otala boulot ya otala ba émission un grand merci à Roger ML président Roger ML depuis France azota la biso ya zali rassembleur ya ba vrai tout ya papa chéri na kata France wana otala biso gradi kanda Mobutu président j'étais sali na bi ke boa tellement nombreux 2025 mois recyclage ezali mais oyo vrai batikali ka vrai ingénieur Dominique Kialanda na kata Luanda motema mayo Luanda nzita
autrement dit Mayoyo, je te salue aussi. Ghost Dikamba la matanga ya Sege Mignon et Otu Koleka, Tukundaki la semaine passée, matanga Sege Mignon et Otu Koleka, tout à vie morte, tout à vie mortuaire, 6 jours et enterrement. En gros, avant tout à la petite détail, s'il faut, au ça la analyse, qu'est-ce que le banini par rapport à matanga Sege Mignon et Otu Koleka? Ouais, matanga ya Sege, ça s'est bien passé. Okay. Ce qui m'a étonné, c'est que bah vrai ya wenge bato balingara BCBG balingara j'ai bien fait la papa chéri ba fanatique wana ils ont respecté tout le monde très bien ba respecter qui en tout cas ba message na biso les a qui bien capté ndenge za la ke o mise mokaye ba fingiye oh ya lingara ya so la bien na papa chéri te o so ndenge en tout cas jour wana ba sala ke lokwana très bien en tout cas ba sala ke lokwana te ba respecter qui chef Sege Mignon azaki chef na biso na et tant que Congolais, tant que Congolais, nous sommes na partie prité, mais nous sommes sur la BCBG, nous sommes commis à BCBG. Donc voilà. Alors, parce que si chef Sega, ça, mon corps, il y a sali honneur de la musique à Congo, il y a un moni nazolo baké, tout les avec honneur, même papa chéri, à Salaki Oyo, papa koki ko sala, pour na kunda mwana na ye. A honorer tout le monde qui a bandaki na kotindi na end de soins simbité nzambe a bengi molemo na ye et papa Chera tindaki délégation et kendaki ko zo accord na end po ya na kin et so nyonso to moni comment est-ce que clan wenge ba ko soutenir BCBG dans JB la papa chéri na famille mobimba ya BCBG to monaki clan wenge ndeni baye mais clan wenge na excusez na kato mo ke clan wenge on eza po Sege pas za petit na bango abeta bana na bango Sege ayandi na papa chéri na BCBG ton article na BCBG abana na bango tout donc abana te mazala na bango na 4x4 wana si mais ba ko na bo pe ya te parce que Sege Bakao ya pas petit na bango. Atikala ki pe na papa chéri. Akotika la na papa chéri maza petit na bango. Si mais en fait so tokolo bon moi vrai ezali na matanga ya wenge. Si eza matanga wenge. Ya wenge 4x4 particulièrement BCBG. Voilà. D'ailleurs il y a famille biologique. Voilà tout moni ki pe ba misende ti ba feuille regola Koya ba héritier Watanabe Koya en tout cas Didier Masela, Benjamin Selebou, Adolphe, voilà donc tout le monde a dit Koya na bango et en tout cas ça lit bien. En tout cas ça lit bien et ça lit bien ba mission peut-être tout le monde a rappelé que non ba lingara moi ba désordre mais jour wana en tout cas ba yaki na ba désordre tu. Ba yaki na ba désordre te ba yebi que tu ko lela mutu moko za mutu na biso il faut to lela ye na ndenge ya bien. Nga pena so na sali synthèse na nga sur ça en tout cas na lo ba surtout na lo ba pena félicitations na ba frère à BCBG. OK. Je crois toi na balabala bande obo comprendre so toi na balabala nous sommes en Kinshasa tout ça une émission en Kinshasa presque au monde on comprendre que toi on a jardin ba bazar aux environs donc il faut pas sur la ka ndenge za la un football comme ba makele il faut bien comprendre que toi na balabala s'il faut to un peu na ba détail. Tout sur le mot détail parce que détail pèse alors un peu important peut-être on a qui ont fait dans détail tu belle bon réclamer acte il y a ingénieur Blaise Boula il y a une bonne relation il faut abeto un peu doucement quoi il faut tout le bango c'est qui ni baba Blaise Boula c'est le bout à pacha déjà mais l'esprit bien alors kolo ba 12 utala wenget va betanga 12 ko abenga bosa l'émission mais bosala tatinda ba momio ba ra pembeni wala kaza oyo finga donc yo simba na nzoto pe ba simba donc 12 wana na zo po kaka to yambaka na émission moko boui na digital ba question moko la posaka ye va se pelara la ngoti. OK. Est-ce que ve a se pelara la ngoti le roi a pacha déjà n'esprit bien a garda ki ranking wala na mutema na benga po betanga 12 pour y azongi ça arrive donc va mon andette l'émission ba question na poser ki ndeti na simbisi et touche. OK. Or ngaki na ba question oyo yela kinga na mona ki na poser tant que musicien ne na poser ki mais yelo ko la ba 12 eza na makila na bango ne yango moni la benga nga wala na kia simbisa nga mama na touche bon il kala ngo Alex mitakufa te la vie continue donc nga na mona la ngo ka normal tant na yo comprendre na yo ka bien te.
Ok. À mon niveau, comment qu'on bien pour que tout ça l'émission après na suka asimbisa nga touche. Mais après, na comprendre que bon tout ça batou, tu vas batou. Peut-être la question na yé les aki à mon yango bien té nga la boma nga na tika la nga ngo na mola nga normal. Voilà, yo tiko mono normal mais ba te belé ba déplorer na acte ou comportement ya Blaise Boula, ingénieur Blaise Boula que j'aime beaucoup. Na za pi fanatique ya banzembu na ye. Pour ne pas dire qu'il est fanatique na ye mais ya banzembu. Il faut tous appeler moi clair hein. Ouais, abeta banzembu na ye, le roi ba Saint-Valentin, surtout zo na ba l'an 2000 ans, ba chana. Ba Ivo Kota wana donc ya banzembo pena la linga trop. Nga una yo ka ngona téléphone na nga. Ouais, moi aussi na ngona téléphone, na ngona téléphone, na linga banzembo na trop. Donc na linga banzembo le trop. Mais au tebele bo déplorer comportement salaki na matanga, ya segen mignon. Tango ya opesa ba bambote, ya beti wi ranson kara pese mbote te ya na ba vidéo etambo ko ta déclarer apesi wi mbote te ndeni tout ça. Ba tebele ba bi bless lo moko kitisi ba msuba mo benge ba yuma. Fallait pas à réagir bongo ça la bongo ba mais habiter na ngambu loto ngo tala ba vidéo wana tout monde ba image to zaki na présent tango tel ba biloko wana obilobeli bon ngandu omoni en tout cas question na oyoyo eza pertinent vraiment makasi vous savez quoi ngai na salela ki ngo pe analyse OK na salela ki ngo analyse parce que tango na bande ko belela ba vrai ya wenge na ba ki to lingi désordre té et soki kutu ba fanatique ba respectaki et bembe OK et bongo boni bango moko ba Blaise Boula ba wera ba jibe oyo ces gars qui vraiment petit na bango ozomona alors après kota la ba vidéo après kota la ba vidéo et puis na comprendre makambu mususu ndenge mususu pe na moko parce que poto pour ça rappel réflexion na biso musika si on attend les vidéos moko on omona Blaise tango koti de la forêt avec na téléphone na litoi ozo comprendre Blaise Boula la koti pas pesa de moté na mona ki de la forêt avec na téléphone na litoi ce est troublenga et troublenga na zo ebate est-ce que Blaise tango yi a mona ki de la forêt avec na téléphone na litoi yango hésité ki ko pesa moté pour ne pas créer a déranger na masolo ba ndoko sola te apparemment wana ni komela pembeni ta pesa rata jibe mbote te hein ti wera zena téléphone ali to mi pesa la jiba tambote te OK ça comme pembeni wera zena sur téléphone avec sur la téléphone na la position na la position on va chema kolobo OK ce qui est vrai ce qui est sûr to côté la muteme to solo OK alors dans ce cas là moi na lobaki que na matanga segenda ba pesa ba rendement de quantité vous savez dans ba règlement de compte je voulais dire biso na Congo communauté congolaise to lukaka place o muta sali mabe ozo comprendre les certains neto vendo neto beta masolo boto ça no analyse ba ozela ka place to bebisa ora omoni atela nde ba lobby o comprendre ba ko bomé miso mo bimbo to sali wana nyoso place nyoso a bientôt lobby pour ba ko vendre la kaka place to bebisa ozo comprendre alors et ça ba biloko oyoyo c'est le bout alinga qui a évité OK soki omoni net exemple que na pesa wera mbote te po wera tamsa ko zo mbote na ngati tongo kuti bango baze belo sani pesa bango ka bonjour amuno OK ozo comprendre okocha kaka signe wana ya respect bonjour oya ko répondre te itali ozo comprendre mais tango yo yé opesi mbote kuno opesi te ozo comprendre parce que tango c'est le bois yé ba yango ba caméra et ko baluka pour ba joyer ba moni que c'est le bois et surtout ba tu ba bi que courant peut-être les carapena bien té na wera na jibe exemple OK ozo comprendre ba tu ba ocha caméra batala ni negoleka wala ndenga zo ya wala tout ça ba songi ba tu ba luka ba cha caméra batala ni nekoleka et dommage pour lui à quoi il a piège wala ni neleki apesi wera mbote c'est honte ba vesi ba koli ba ve wana ba obeta ndule ya succès susté ba ve ba obeta ndule la stabilité OK vous comprenez ba ve ba obeta ndule la stabilité donc c'est-à-dire que ba succès ba guerre d'esprit ba makamana tout
batiki lango ba fali na ba fere na ba héritier batu ba oya na makambo wana batu bazana na ba age ba makambo wana bato bazo koluka nanu basala ba makambo ba jibe na ba wera basala parce que ba fali na ba fere ba osala eza ba makambo ba kuti ba jibe na ba wera déjà basala ngo ozo comprendre Alex c'est-à-dire bango neti se le bouton ba lobara clan wenge atala ba kabwanaki ata ba pondération wuti na isimba donc jiba betegi ba zénith de Paris il était là ozo comprendre donc au beti déjà ba biloko wana tout ba masa non déjà ba jibe ba wera donc boza sula ba temps wana te ya ba conflit moko boye même na matanga leki na bino même na matanga leki na bino bato bazo zela makambo mususu so za ba problème na yo attends zela moto isa lelo te yango te moto ekomisa yo ekozongisa o pire wera to pire jibe te to na matanga to ko basala ensemble biso nyonso nde toyaki wana toyaki kaka mpona motu moko sege mini ozo comprendre bato tu bayaki wana bayaki kaka mpona motu moko sege mignon siko bozozokisa sege batanga sege bema sege soni bomi kutofano na pale loka nga na okenda nga te na okenda to obeta tour na famille biologique ya sege te jour mosusu kuna na okenda nga te mpo wera kozala na lingake te mpo jiba kozala na lingake te mpo ntala kozala na lingake te mais ntango yo ye kokutana na bana mai wana donc c'est-à-dire que ata so olinga bango te fo sala semblant yoka nti tata ndenge aza na ye nde ayokana na wera bien tata yoka nti nde yokanaka na jibe bien toyebi nde bapanzanaka na bawengango ti wera agendaki na tata na dide masel jibe mpe nakendaki na bale makaba na bato ozo comprendre mais lelo nde tozosola na yo omonaki wera pembe na jibe omonaki dide masel omonaki adolphe manda chance alongaka wenge wana yo oyebi nde bato bandaka oloba abwakela bamaladi meme na bawenge nde to bandaka koyoka donc c'est-à-dire que ere wana toye na bamakambo wana te epi makambo nyonso circulaka na mokili ezalaka mpe nyonso ezalaka mpe vrai te ozo comprendre c'est le bout soki apesaki wera mbote te jour wana so wera akangaki makolo bo azozela mbote nopesi te donc c'est que ojoue na esprit mabe parce que na matanga eza place ya mawa kutu baplace babongisaka nga na Alex tolobanaka te aye na Alex balobanaka te mais ntango otali bon molema kufi Gos Dikambala kufi Prince Lomba kufi donc c'est que nyonso eza nango kaka vanité si namona bebanaka na Alex eza te si namona bebanaka na Gos mpo batileki cravate nga nazwaki te eza te ozo comprendre donc nyonso oyo azwi lelo ta mosusu nga na ozwango lobi ozo comprendre oyo azwi Alex nde tovandi boye motu moko mpe koza atindelaka biso larme jour wana mpe agomi nga atindeli donc nga sikoso nayoki no atindelaki Alex mpo nga na yima te calcule na ye amoni ke no ndenge eza boye na ningongo nde naza boye naotindela Alex eloko moko mais gosse na okokotindela eti po azela to gosse azwa Alex azela ezalaka ça arrive donc nga sikoyo plan ngambula nga nde nafandi boye nalobake no po anini Alex ngati eza calcule na ye donc c'est-à-dire que nde babeta na musique wana bango nyonso baseretrouva mpe ndenge moko te c'est ça eza ndenge wana donc c'est-à-dire baranki wana bokende nango suka wapi to bandozala nango wana ti mokolo nini bozobota bana bazokola bana na bazokoma mikolo bazozwa mabala bazobala dernièrement namonaki mwana ya Manda Chante asalaki mariage soki mwana Manda Chante asali mariage bongo boni ya wera boni ya jibe boni ya nani ya tata boni ya Célébou donc c'est-à-dire que bozokoma bapa boza baparents bozokoma même grand-père. Voilà, merci beaucoup Gos Dikambala to pousse la moitié. Parlons toujours ya matanga wana na veille mortuaire présence ya Ferego l'arrivée nae tout le monde appelle ba vienne mbote appelle Wiranson mbote appelle ingénieur Célébou Manda Chante ba te beli ba fandi côté ya Manda Chante na ingénieur Blaise Boula parce que bango mi balé wana totala ba sortie médiatique na boba nia ferré ba kinara moi bien te na Ferego la ingénieur to ka ku to loba ken abeta na ferré te na wengi malgré ba vare bima na loba ka beta na ferré mais ko tala geste na ferré tali ku tu mamona ba loba te na pesi boba mbote na habité so yo zo ki on moi un petit commentaire sur ces puis
tout est pour ça. Non, mais il y a moins de qui mobile. Très bien. Il y a moins de qui mobile. Donc, c'est-à-dire que c'est les bouts, tu peux parler, manda chante au colo bas, mais faire le colo avec les colo. Il reste les colo. Attends, c'est les bois lobby. Parce qu'aujourd'hui, là, le monopole et le Congo, c'est faire rigolo la fali. Ok. Donc, yo ta soro yo lobby go yeba qui était les lois yebani. Donc, c'est-à-dire que à Monique et Bamakamono, c'est pour le bana yangote. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi. Vous comprenez, toi, la musique à RDC, on parle de faire rigolo, on parle de fali, vous comprenez. Donc, c'est-à-dire que nous sommes beaucoup de lobawana et que l'ongolae fait rigolo à Zaliloti. Yango monnaie a pesi bango bambote pour vous faire voir que non, moi je n'ai pas de problème avec vous. Le long de la zaboye, je demande à chanter yembi na faire au bout nango ezana level musu. Ah oui. Malgré koyemba ya manda chante. Soka bia beta yemo bocha oyo onne musu. Pour exemple tu vas yokite. Mais soka yembi na faire au mona ke bato bosani. C'est-à-dire que azane déjà fait wazalelo. Donc il n'a pas besoin ya kopesa kozanga koboya kopesa manda chanti mbote to parce que ko kitse ne logote et ko changer peu azana besoin d'actualité on a dit parce que actualité na isa yemoko déjà donc faire railler mais bien yoki batte ba faire rayaki et après ça ki bango mbote zo actualité c'est faire rigolo bango ci bazawa makamna bango batana bango de c'est c'est les cas les lola de bita basoni za faire le temps on a passé bango mbote écoute ça li bien qui fait rappeler bango mbote. Merci beaucoup. Merci beaucoup Kosti Kambala to pour ça. Parlons de l'actualité après Matanga Seguin Mignon. Quand après Matanga Marabouya qui est BD, tout le monde est sorti médiatique. Il y a l'un de musiciens à BCBG Soulema. Soulema Owa puis tous les artistes évoluera bien. Ba concert tout le monde a vocal ni kanga kama bobele ndenge évoluera na kati ya BCBG. Au début qu'il y a les cas les cas on a pas problème baka et dommage mutando la ne la ba mamne beaucoup plus ba vidéo etambola ba vidéo ezali 5 millions mutando la ne la mamne trop ezali que tant dans l'hôpital c'est game tu ba ticket les charges la de la Santa Zulema tu ma mobile Zulema côté la sortie médiatique Zulema ba lekina moi si na e que tout pesi bambo tepe ba respect belé na maman bana na en pleine émission pour nous les papa chéri ba qui parle qui si le colo tout ça tant on tali ba image wana côté l'artiste Zulema coller la bongo ça l'onde Temengandu derrière nga na parle nga na moni yango bien te. OK, ndenge no moni yango bien te. Zulema soit un problème, il sait comment on soit papa chéri. Très bien. Faut les calango na télévision te. OK. Sur les réseaux sociaux te. Et c'est la première fois te au JB Piana au Sunga Zulema. Nga la mona vidéo moko curieusement na bi kuté il est biman ni leka sega o kufa akufela ki mwana ouais avec aux mbongo pas sega sega benga JB vidéo Zulema bakota ka hôpital abima hôpital na yemo oh là là abima hôpital na yemo papa chéri akene na Zulema États-Unis ou ba nisem subatika là agi na problème na lokolo comprendre. Si on a un exemple que nous avons besoin pour le colon, nous avons besoin. Papa chéri nga kangi na makasi te yaka. Le colon ne lingo koma neti problème pas Zulema. OK. Na wenge BCBG, il y a pas que Zulema ne mission. Très bien. Ba mission baza ebele. Mutu na mutu aza na problème na ye. Vous comprenez Alex? Mais chaque jour Zulema, chaque jour, et bon maître facile. OK. Et bon Rio de Janeiro. Et bon professeur Gilles Tibens. Bon Tutu Kalouchi. De yo faut ça la yo. De ça ba Zulema solution mo ba chindo na hôpital. Pendant l'hôpital ba peso soin Zulema za quand même mokolo. Maman colonne bandi lelo te Alex. Azulongo déjà combien de mots. OK. À côté de l'hôpital, combien de fois? Le business. Mais c'est pas normal. Parce que tu peux déclarer bien fois à la conscience, mais si. Esprit, pour même la répétition, on a pu la répétition. Ça c'est concert rebeta mabosu il y a dans la karaoke na moi na Willery ce qui
Mais en cas saison répété, moi, dans Raza, esprit posé, tu as conscient en fait les mots, les termes qu'il faut utiliser. Voilà. Lorsque tu n'es pas conscient, jusqu'au moment comme ça net le coloana, net business moko boye. Alex, obi malheur landaka makambo to lobaka. Ah ouais. Et le colon peut go bo mayot. Et comme bo miso pe parce que ils sont toto. Douleur là comme makasi ko mato na mutema la bani mitio ko kyango to musufi. Tant ba cotisation na hôpital, fanda na hôpital. Joie ba soin approprié pour que le colon est bon. Lobozo ngalisu papa chéri te pour le bané que le colo. Et comme ata dossier msuste, papa msuste na problème ya nzala na ndako. Voilà. Bana mikolo ba odame bien te. Voilà. Kayo ba problème ya le colo na kayo. Combien de fois? Aza misé ba ko remplacer ou pas misé mususu. Ouais, quelque part, quand on a rabaissé papa chéri, parce que surtout tout à la paix bien, ou le sol a dit, déclaration, moi, c'est que papa te dit que ou tu n'as matanga, mais matanga déjà l'équipe à la paix qu'à Zulema. Mais alors, on va ça pili la carte, ça porte à tout bâtir, elle va sauter le corps, la porte à mon baisse. Bien sûr. Parce que papa chéri, ces derniers temps, toi, Zulila, n'est qu'à au moins, Alex, problème, pour mes amis, j'ai bien piana avant. Makambu ya sege akotisaki jour le même hôpital o azobima ye moko esiko na yoki bien na bongi ba memi na États-Unis bon surtout la route qui hôpital na ba docteur ba habité siko papa chéri jour le maza mwana na ye liboso to neni ata mona liboso mo pe papa ro lemba pe to zape bato tout ça peut battre. Ba concert na wana pe ba public on ezaki bis ezaka souste. Tout est ligage. C'est là qui togo so bénisi. Mais tout qu'on la rappelle Alex. C'est là qui togo wala roi de bis encore. Et c'est là qui togo béni c'est ba concert na wana pe ya ba populaire wana ezaki yo zule ma bis et ba vocal ngo pe c'est comical. Yo qui l'a fait comme bon. Mais ya solo ça fait mal, vous savez. Papa, je reste un peu moutouté. Bah, là, il bien te côté là. Bah, concert à nini? Bah, concert à populaire, à public, à Nobel, tous les mabis, et ça rappelle souci. Eh? Bah, pourquoi on peut voilà, et comical. Et mais ça, il te robo baby si. Eh? Mais, et comical. Quoi, tout, de l'habitude, quoi, mettez papa chéri à tout moment, moutaza. Attends, la matin. Je le massacre en net, na pesa sege amula makambo usko sege muto osala c'est pas normal. Ah ouais. Matanga Alex et limité même ata ba collègue ne ba ministère ba c'est pas une sortie médiatique wana matanga Alex et si la rambango pas ba paya mais ba kolo na ngoti. Ah ouais boti siko non 40 jours et kokité papa chéri tam so ba activité ozonga ka leba 40 jours et ça là. Ah ouais ce que yo zoko bakise pas moko boye na makambo oyo dasa lukela o solution oyo moko olingi na o solution wana ti siko papa chéri pour ça tu papa chéri memaki Zulema États-Unis et ça parce que Zulema lokolo bongaki no. Ah ouais o so lingi na poto ko la te ketite o kinde poto ngone o mataki akende po beta concert on a faire souffrir papa chéri. Parce qu'après mutu ba ministère bazé belé pe na BCBG faut qui fait bana bakana bango même ba musicien on Alex ne bazano kati ba ndo sepelé ça la razu les malo problème Zule malobi problème parce que bango wa ki para bango te za la razu les malo problème Zule malobi problème et ça na son système. Ah ouais en tant que mon ba reposo yati ato yo fanda te so kutela mutu moto ba bengi kimi osundoli rap siko. Tout ça rappelle ma part des choses. Donc, il a rappelé Batoupé Mawa. On va dire que papa Chirac a dépensé trop. Maintenant, c'est bien qu'on banda la Kishas hôpital, qu'on a transfert à un rapatriement et corps, ils allaient jeter. Ils allaient bon. Alex, est-ce que imaginez tu as la honneur, les lycéens, Ave Maria, on a mon bimba, on fait on a cinquantenaire, tout ça. Donc, est-ce que Alex, imaginez, papa chéri, ma cabane, ça sali pour na, c'est bien un denga koufle neba kundi. Est-ce que yom toza vivant, est-ce qu'on kipa kiote? Oh, moutoukou ta kofi, à l'andeli tiba kunde avec honneur. Bon, est-ce que yom toza vivant, est-ce qu'on kipa kiote?
yo moko moto zo micha na place na yote yo moko ndoza néglige. Ouais, voilà, gosse du Kambala, tout comme nous vraiment vers la fin, éviter, batali biso, beaucoup retenir un petit dernier message. Et puis, ceux qui va dédicace ses alliés, Bobo Messano, quand des éloignes prophète de Niles, troisième kill. Non, Alex, ngala kolobaka batu ba retenir que sorti émission ya Zulema. En tout cas, ça lit bien. Ça lit vraiment bien. Moi, je suis pas content de ça. Ce gars qui a un problème na papa chéri, aibi nenga kolukaye, aibi neni na koluke na moment oyo surtout tout ça non na matanga c'est gain, na no spotter na silité. Donc ce qui kostolo là papa chéri, angaka kendo koluke même na ndaku, angaka monayi. Même na téléphone, azala numéro papa chéri, a benga iba sololi. Alors il y a releka la TV na pas sur tout ça nango. En tout cas, ça lit vraiment bien. Bien vraiment à ta moukiété. Ah oui, parce qu'il n'y a pas même une semaine depuis de perdre. Donc, sur la minute la baka bazou les man, il y a un nenga ma bête no balance on dit que kana kaya producteur ba divé. Ba kundi c'est que samedi dimanche aussi. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est son donc bana ma papa chéri té, bana pour sanité parce que ba teke ba pression na ba chai a muntu wana na choc mutema mutema za wali bendete. C'est ça. Ya moi na moni Alex nazo lobana ko ba makamtu ça ba makamtu. Exemple bien té. Rolanda té. Et donc voilà, tu vas retenir Wana en tout cas, ça lit vraiment bien. Alex, merci na invitation. Merci Nabi qui va te mettre ça Nabi Soboé. Les Dio. Merci na président Jacques Naivry. Merci na la maman chérie à moi aussi. Na maman Claudine Bukatola, na maman José Lussadissou. Il y a Sylvie Njoen. Il y a Sylvie, donc voilà, il y a Sylvie, respect. Il y a Sylvie la CP là qui. Il y a Sylvie la CP là qui. Et ça l'a vraiment bien. Na mama Chantal Mukendi, na Mavala Muyemba na Londres, na mama Bibi Kamba na Vevep na Suisse wana, Lolo Timbiki, Sandari Timbiki, maman Nomo Pengi, na États-Unis, tonton Clément Mayala, na États-Unis, maman Langana Sou Chanel, ma papa José, na Bruxelles wana, maman Sosel Fanny Tamboula Keto, na Paris, maman Nilumbala na Bruxelles, na Sir Kenabosani Moutouté. C'est gosse de Gambala, la tagi ba chali ba repassable, c'est grâce à Bénin Minti, la loutonna de l'infirmière chef maman Divine de Gambala. Respect. Voilà, merci à toi, gosse de Gambala, la disponibilité à toi, merci à Batutu. Pour vous suivre, vous partagez vidéo, commentaire, Bobo Messano. Et pour ça, vraiment bien, grand merci à président Jacques, les rassembleurs de tous les Congolais depuis Évry, Kokoron. Azala qui branché en Sénat, moment vraiment fan qui na base mobile manakati Évry wana na Barchibal. Merci infiniment na ya Sylvie Jolie, la maman chérie à moi aussi. Merci na Jojo Acheni Awada Station Express, Jojo Acheni Awada Station Express, Lik Mungunga. Merci infiniment na Henri Bakouté, j'ai vu la carte à Montréal, Wana, Azota la Gilenga de l'écran, papa na Owen, na carte ya Kolwezi, Bambote Nebele, na moni nani. Bat baleke belé même sous pe bakimi na bon vraiment pour les banango venanga ko de le football apesa ba mbote na kata France wana bo solo la donc on dit na clôturer mabanga donc na clôturer vraiment mabanga na nga awa on se retrouve à la prochaine numéro ciao.